Des bandes à London TV avec des Bruno original. Janvier, laquelle Lubumbashi. 2 semaines après, empoisonné. N'engena koufa na poisson. Des bandes à London TV. De prophétie ayaka après la parole pour ayeba ko éclaircir, ayeba ko pesa moi lumière, ayeba ko pesa moi orientation. Des bandes à London TV. La prophétie ne peut pas être la base c'est la parole. Et la prophétie doit nous éclairer pour marcher dans la parole. Prophétie ça ne sera pas une prophétie. Des bandes à London TV. Na kati na full boy. La prophétie pour mutu moko. Ba makambo ya salaki ce que ba mususu wana ba bénéficier na ni. Des bandes à London TV. Alors biso le quoi toi na contrôle te. Toi na hiérarchie te. Ndo moni tozo bunda na ko welana. Comment batu bako soit na tina télévision mutu le bela bango azate. Des bandes à London TV. Mutu sali mabe o moni na misu na bato mutu ko suspendre azate. C'est là où c'est tout un danger. Et là qu'on a zo bunda ko loba boy. Tous les institutions dirigées par des réveils, RSC. Des bandes à London TV. RSC qui veut dire les églises du Christ au Congo. Alors, RSC, c'est une institution, il faut dirigé par plateforme. La plateforme, c'est-à-dire regroupement de l'église. Toi, dans les Mirgues, toi, dans le CPC, toi, la plateforme est belle. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Bonjour, bonsoir, chers amis Internet. Ça dépend de l'air au besoin de l'émission. Au Bolinara tellement mingi, au Pesa Marabongo, et pas dans mon site, autrement dit le Kilimanjaro de la presse. Un mot de Nabino, le sous baboni, Nabison, une société à DML TV original. Neb Sarabino qui est toujours toi, quand actualité, toi, quand Makambo Ebele. Mais le plateau n'a pas mon côté dans un bon moment, Moussa Nzambi. Le lot vraiment non, on a vraiment l'homme de Dieu. Bon, on a l'homme de Dieu, pasteur Ernest Mongo, un pasteur. Donc, il y a un peu sur ma campo Italie, prophétie dans l'église. Pourquoi prophétie dans l'église? Parce que tout le monde a mobilisé, échangé. L'église échangée, et c'est là qui a avancé. Le l'autre remet un peu qu'au développement, on a l'homme de Dieu, à remet un peu qu'au expliquer, lui, soit remet un peu qu'au côté, vraiment la bonne zombie, car un dengue et zalaka. Merveille, ma caméra, ceux qui vraiment osent même esprit, même moral, mais un peu qu'au fond, la biso plateau, la biso, mais un peu qu'aux amoussales, n'ensemble, tout sur le lanaï. Bonjour, papa. Oui, bonjour, maman. Bonne santé. Zamazo Songa, tout va bien. Tout va bien, le tout est vraiment koyamba à l'église. Pasteur to me campé dans le solo la sur ma cambo ils ont les calamokili dans l'église parce que bino beauté arabiso mais avant on a ligne ibana no bilan ya année sili to côté année 2022 depuis année pe bandina ndingi to komi lelo ils ont kene ndenge ni. Oui, bilan ils ont kene très bien tous année bandeli année to côté na bitumba ya makasi où ils ont promettre biso ke ils ont année où Nzambe abongisi makambo ya minene. Parce que rien que le 31 décembre, dernier jour il y a année, je ne sais pas ceux qui vous ont capé par image, mais au moins la prophétie il y a maman Esther Moulou. Oui, bah tu l'as vu sur prophétie. Asakola qui ponanga, Mouloyo, tala, mais ils ont un poison, bon c'est mi ponayo, au coup on a poison té. Tozongi na ndako le 1er janvier na ba 0 et 1 heure mon sapra sala ki crise non maman sala ki crise ya loi crise penda ya loi to bondela mutazola mukate to menye na hôpital mais tant que na nzela nzamba zo bananga ke zonga ni na ndako bondela déjà minganga bayeba wolela yeba tali tension wana kana kata mutuka tension kititi na se babi que non ba kite mbango mo bazo sa ba remonter tension ngabite nzamba binga na zonga na bonde butika na kende bakanye ngai croyant que ça trouble vertige démarrer mutuka tina ndako to kitisi mama prière nzamba sali grâce maman ya c'était le premier le 2 au de l'équipe du dimanche pendant que les autres prêchaient Nzamba zolo banangai que diable lingaki asala yoje na permettre quitter esengeli opesa ngai offrande na lobi mbala moko na église na yoki nzamba ebisingai abiki si maman na liwa na pesa offrande
nayebi te offrande napesa nzambe nayoki mongongo nzambe ebakisi kati na ngai pesanga motuka na yo nazwi jeep na ngai Lexus napesi directeur financier lokwa tokomi na chaque parcelle bateka yango bazwa mbongo batia na kese ya chaque parcelle le 12 janvier nakel Lubumbashi 2 semaines après baempoisonné ndenge nakufa na poisson mais heureusement kuna pe expert batraitaka bazali nazwi batraitement balobaki okufa na poisson très bien nazwi batraitement le 13 février naye kozonga me ndenge toza donc rien que basigne wana etalisi biso ke ane oyo eza na makambo minene nzambe azobongisa yango diable alingi aningisa biso na ebandeli donc bilan eza vraiment malamu tobimaki na église presque mobimba tokendaki mabondeli na zamba luzizila koprésente susu nzambe ane yango kotikanga na maboko ya nzambe po te nzambe azwa vraiment contrôle donc toza bien. Très bien, là je dis j'ai déjà bah, bonne fête na ba maman nyonso parce que tous na mwana biso ya basi donc ba maman nyonso oyebi ke aza vraiment maman ba bonne fête na bino ya journée de la femme bozala utile na société parce que journée de la femme ezaka moi ya kosombela mbasika te ezaka moi oyo ya kombina masanga te eza moi ya kotulisa ba papa te mais eza ane ya biso basi ya kozwa confiance tomi tchana musala voilà. Pasteur on habité lelo na meki un peu koluka to solola sur Maramo tozomona lelo na monde l'église surtout tozomona l'église c'est comme si liloba na nzambe eza lisusu te na corps du Christ parce que avant na l'église tobanda kozwa temps na biso vraiment ya koyoka liloba ya nzambe bino pe ba pasteur bomanda zo ba temps na bino ya kote ya peuple de Dieu mais lelo tomoni mingi prophétie est dominée muto ko église boy ayoki ne lokote mais ayoki ka eloko na ndako ka prophétie date à lobi boy prophète à lobi boy est-ce que église vraiment ekoki kotambola kaka na prophétie église ekotambola na prophétie te église etambolaka na liloba na nzambe donc prophétie ayaka après la parole pour ayeba ko éclaircir ayeba ko pesa moi lumière ayeba ko pesa moi orientation. Vous comprenez? L'église doit marcher par la parole. La prophétie, la délivrance, là où il n'y a pas la parole, la prophétie ne peut rien faire. Parce que la prophétie vient donner de la lumière na la parole. Vous comprenez? Donc, comme il y a un diable né à s'infiltrer plus dans l'église, né à bannir comme même à battre dans mon pépé à prophétie, mon pépé à délivrance. Et ma faible né bazo sur mon piège à diable. Parce que biso maître na biso eza Jésus ndenge biso ba tel qu'il est tel que nous sommes toujours mon tango Jésus alingaki ya Jean-Baptiste a précédé qui dans Luc chapitre 3 a té ki biso la repentance comme on a mis na biso ko landa nzela ya nzambe yemoko Jésus-Christ grand prêtre maître na biso tango ye première prédication na ye a té ki biso sur la repentance. Dans Marc chapitre 1 verset 15. Même temps Koufi, avant assez quoi, dernier message au ticket de Bissou, c'est toujours la repentance. Dans Luc 24, 46, 47. Prêcher la repentance et le pardon du péché. Prêcher la repentance et le pardon du péché. Si l'église est le plus de repentance, elle a qui s'est battu miracle, elle a qui s'est battu délivrance, elle a qui s'est battu prophétie. Pourquoi? Tellement passé comme il y a mokili bato bana posala ka bazwa ba mona ne ba yebi susu ko discerner te ba komi ko landa et c'est comme mouvement ezali mais ce que peut dire ba venir ko désorienter ba na nzambe c'est ça c'est pourquoi prophétie est une place ya liboso bino nayebi ke ba pasteur bozaka na moi nayebi te so bozaka na moi ne bokendaka kokutana na ba pasteur mususu est-ce que vous rappelez temps ya kopesa na moi ba aider moi ba conseil parce que tozomona mabe ekoti mingi na église et comme kaka pe ba profession eza que muto apesi prophétie apesi jour apesi na place donc azo publier débiter prophétie est-ce qu'il faut le bon kaka na milieu public to prophétie ezelo romoko boya biso mi balendo okobenga na bureau non de comment si nzamba lobi bo pona yo mais ba professeur le tozomona ba prophète bazo le pour appeler sa prophétie bien il faut kaka za la télé il faut kaka devant cher batutu bazo yoka. La prophétie c'est parler de la part de Dieu parce que les kambo yangai nzambe akolo ba kaka en public te
Et ça, les Cambos, nous avons en public pour édifier les gens. Parce que prophétie, ils ont pour édifier, ils ont pour consoler, pour exhorter. Ce qui est prophétie est comme une panza, kabola. Ce n'est plus une prophétie divine. Vous comprenez? La prophétie est nécessaire. Sur autant qu'il y a un proverbe 29-18, quand tu n'as pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc la prophétie nous aide à avoir une orientation. Vous comprenez? La prophétie nous aide à avoir une lumière. La prophétie ne peut pas être la base c'est la parole. Et la prophétie doit nous éclairer pour marcher dans la parole. Prophétie, ça ne sera pas une prophétie. La prophétie pour nous moko. Prophétie à fou les alliés. L'Éternel peut parler à tout le monde. Soit l'Éternel peut parler à tout le monde, mais chacun va se retrouver dans un message concerné. Vous comprenez? Les gens sont comme un style où le diable a battu na kat na prophétie, ne ba bêtise écouter na kat na église. Est-ce que tu s'en rappelles entre nous pour tout ça n'a pas conseil? Vous savez, les gens chaîne il y a télévision et comme Kama, ba chaîne à YouTube pour kolobate. Ata osant un message il y a solo, c'est difficile pour oyokam. Pourquoi? Parce que ba aussi ba tombolama. Bazo me influence ya masse ata lobi kama be bato bazo landa kaka posa tombolama parce que bino pe ba journaliste bozo luka bato wana ko bona posa ba vie na bino e mata et bozo bosa na ke na bato ba na vérité mais ba yebi YouTube te ba yebi TV te peut-être ba na kati na zamba. Il faut Saint-Esprit attendre sa bato pour te bato ba ko découvrir et c'est quand il te cause un message ya Nzambe na o lobi na loba likambo. So taliba protestant baza organisé hiérarchie et yebani aucun n'a ba musulman aucun n'a ba kimbanguiste aucun n'a ba orthodoxe aucun n'a ba doctrine nyonso mais biso ne qui de réveil tous a répertorié ti nous avons un problème très sérieux nous et guide de réveil et ko bebisa mboka et guide de réveil et ko détruire même ma vie à batu parce que nous contrôler moninga zate nani ko contrôler nani. L'église catholique, basango bazape batu. Bazape na babena bango bape na bêtise na bango. Mais bayebi ko gérer yango ndenge ba français ba lobi le linge sale se lave en famille. Alors biso le quoi toi na contrôle te. Toi na hiérarchie te. Ndo moni tozo bunda na ko welana. Comment batu bako soit na tina télévision muto ko lobela bango azate. Muto sali mabe o moni na misu na batu muto ko suspendre azate. C'est là où c'est tout un danger. Et là, on a une institution dirigée par des réveils, RSC. RSC qui veut dire les églises du Christ au Congo. Alors, RSC, c'est une institution, il faut être dirigé par plateforme. La plateforme, c'est-à-dire regroupement de l'église. Toi, dans les Mirgues, toi, dans le CPC, toi, la plateforme est belle. Vous comprenez? Et chaque plateforme, ils ont dirigé le pasteur Moko. Et le pasteur, il faut que na RSC. Pour que la discipline, il faut voter le règlement d'ordre des intérieurs. Il faut que sa direction. Mais le pasteur a comme chef de l'église. Il a aussi pasteur a la bêtise et mon ennemi na batu. Muta ko pese suspension azate. Donc tout ça na bitumba makasi na hôtel église de réveil. RSC il faut éco les colo ya ba église nyonso de réveil. Mais vous allez remarquer que les gens de l'église ils allaient affiliés na RCT. Les gens de l'église ils allaient affiliés au commandement des églises de réveil. Vous comprenez? Alors ils appellent na batu besoin mikanda ya personnalité juridique. À ça que la poste RCT parce qu'il y a une église et c'est une institution. Vous comprenez? Donc pour réussir l'église de réveil, il faut que mikanda nyonso ya l'État ba pesa kaka mukanda moko na institution pour diriger l'église nyonso. Ba président ba plateforme nyonso wana ba sangana ba sala comité ba voter ba règlement des intérieurs. Na kat na bon de linzama orienté bango yangone ekotambwisa église de réveil.
toyeba ke to na ligne moko tozolanda mais lelo église de réveil to na bomoko te ezobotama lokola mayebo parce que pasteur oyo atamboli malamu te papa na ya pesi suspension asiliki abimi asala église na ye l'état pe aseni apesi mikanda vous comprenez parce que l'état azana posande azona mbongo na ye akutika bato baosambela akotuna te yo wutu wapi papa na yo nani nani apesi rien oh yo badi église ndenge nini faut pesa mokanda constat de lieu faut pesa mokanda droit d'autorisation faut pesa mokanda boy l'état na posa zona mbongo et mboka ezobeba ndenge wana il faut qu'on restaurer église na Nzambe qu'on réorganiser église na Nzambe il faut qu'on tsangisa ba tête ya ba plateforme ba tête ya institution na biso ya RC basa la comité moko d'organisation côté ba règlement d'ordre des intérieurs pour couvrir ba église union se de réveil pour tous en ligne moko le ba catholique le ba musulman ne pour comprendre force ya bonzambe surtout dans beaucoup de Congo. Question moko elinga par rapport ndo lobi ke l'état na biso elingi ka mbongo baso ba ki paraté so elika mbongo sa msala ne là c'est vrai biso ni surtout to eli bongo mais actualité moko eza awa bato belé ba sepel nango te hier na landa ki télévision normale na moni ba journaliste na plateau ba sala comme moi analyse pasteur oza congolais o évoluera na Congo to moni gouvernement na biso ebengisi ba star moko ivoirienne pardon ba outi libana mboka ba outi précisément na Côte d'Ivoire grand P na Edozi ba bengisi bango ana kati ya Kinshasa po basa la publicité ya Kimbo Peto. Pendant que na Kinshasa tozana bino ba pasteur bolobelaka tozana ba musicien tozana ba théâtre o ba koki ko sala parce que bango baza mieux placé étant que patriote nano okolobani parce que ba diaspora ba sepeli pe na ngote bon au monde dossier tozana ngo awa nandaki moi je m'on internet balakisi soda moko bona mundu ki azoloba o boza bandeko biso ba congolais bobima biso nyonso to komba esika moko tout ça donc c'est comme si munguna ya congolais eza congolais ye moko ndozo mona ke ba congolais ba komona ndeko na banga fungoli bigable moko boya otekelo ko musungulu ba osomba te ba préférer ba ke no sombe pa ya ba étranger parce que bato wana ba bengisi wana ba zwi mbongo ebele ok mbongo wana soki bazwaki ba acteur ya biso moko basali ba publicité wana mbongo wana ekosunga pe kaka mboka na biso ekosunga pe bana na biso donc esengeli vraiment nzamba asala biso faveur parce que biso moko na Congo c'est comme si toujours lingana vraiment te pe toza ko se considérer te bon na éviter ndeko wana oyaye à quoi porter ni par rapport à la publicité par rapport à la renommée par rapport à bon je ne sais pas parce que dans l'information côté vous avez analyse par rapport à sujet au côté ici donc ça ne sera pas une bonne chose il y a beaucoup de libanda basta la publicité or nous avons des acteurs comédiens au bako ça l'appelle le qu'on a valablement au sali que Congo mobimba to yo qui peut minoko mboka na biso peut te comprendre bazo lobela nini. Donc je crois à moi. Ok, merci beaucoup pasteur. Tozakara na makambo des autres pasteur. Dans tout ça, na onu surtout de solo li. Moi oko lancer moi appel na bandeko na yo na makambo bazo ça parce que ma be koti trop église. Et tant que yo oza un homme de Dieu, oko loba na bango ni moi eloko moko moi liloba moko boye, parole moko boye. Même ce qu'occupé ko changer ba pensée na bango. Koloba na banane na bandeko no bandeko no ya obusana ba musala moko bandeko na ba pasteur bon bandeko na ngai ba pasteur na benga bango ba papa na ngai ba pasteur na ba yaya na ngai ba pasteur tant que est comme difficile vraiment difficile ezoye banate nani nde aza nani le ba pasteur ba comme ba connexion groupe de 5 groupe de 10 groupe de 15 le ba pasteur ba comme kolanda esika mbongo eza soki pasteur moko a convoqué réunion pour organiser musala nzambe ba tuna a repesa bisoni vous comprenez or bisonyo surtout beta balle une équipe moko il faut to yeba kozala na bo moko pour to marquer bi soki mutu moko a marqué bi résultat eza équipe mobimba et lelo unité eza sous na ba pasteur te et que ba groupe donc c'est un pasteur to reconnaître etinda to zonga na etinda onkolo apesa biso to gagner ba âme en Christ to se retrouver na balabala moko
3 églises, 5 églises, 10 églises. Il faut un pasteur, tout ça, la réunion, ni tout ça, la balaba, na biso. On peut organiser une manifestation ensemble pour délivrer balaba na biso, pour gagner balaba na biso. Combien de pasteurs dans le quartier moko? Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour s'engager dans l'activité dans le quartier? Notez que ça, la croisade du 7 au 8 août 2021. Na commune à Kintambo, na tamboli ba quartier nyos ya commune ko sangisa ba pasteur par ba quartier. Mais il y a beaucoup de pasteurs au moment qui peut être. Na celui-ci croisade, na bongisi réception, na lambi ko pesa ba pasteur merci nenge ba répondre na croisade. Il y a beaucoup de pasteurs ba yépété. Mais le ko la compassion ça. Na bongisa ko conférence ya nene ya ba sali na Nzambe na mois d'août awa. On a posé pena ba sali na Nzambe ba répondre massivement. Et na Nzambe nyonso bazaka na commune oyo nyonso ya mboka na biso ya Congo particulièrement plus na oyo ya commune ya Kintambo sika na za na bengisi ba papa mikolo o nano na ba négociation pour na kubenga bango par rapport ya expérience na bango ba meka pe kusunga biso enga moko pe na thème moko na kotia la conférence wana oyo ko meka pe ko conscientiser ba salle na nza pour to kota na kati na musala pe to zonga na kati na bomoko afin que to gagner mission nzamba tindela biso na sena moyo. OK, pasteur ko pesa ce programme l'église vous travaillez à ndenge nini donc programme mobimba ya église pour prochainement to royal soupe to occuper ko inviter bato. Oui, à l'église na biso chaque premier dimanche du mois tu auras la culte moko de 9h à 12h. Ba culte nous ce dimanche tikali to aki na deux cultes mais ko banda dimanche il y a les 13 to sangisi ba culte nyonso à partir de 8h. De chaque dimanche et comme de 8h à 11h tu auras la culte. Chaque lundi tu auras une intercession auto-délivrance. Ba tu nyonso mabota nyonso na 17h to yaka mabondi 19h30. Mardi na yambaka à partir de 10h tu 14h. Le même mardi na mabondi à 22h. Kino 23h moins. Kobon de la pona batu, batu ba kobon de la avant balal. Mercredi toi na quitte l'enseignement 17h 19h30. Chaque jeudi toi na opération jeudi miracle de 12h à 13h. 1 heure de temps seulement. Chaque jeudi église mobimba na balekinzela na batu nyonso ya quartier 12h. Parce que ko bukanzama na bango sika oyo. Vendredi tozongi na culte na biso il y a semaine 17h 19h30. Je crois que le programme vraiment clé principal de l'église yango. Adresse pasteur. Adresse ba kuzabi sur la commune ya Kintambo. Ba kuzabi sur la commune ya Kintambo na arena biso maison Mbungu vers Vélodrome, topé Vélodrome vers maison Mbungu. Nous avons avenue Kimvula numéro 3. Avenue Kimvula numéro 3. Le téléphone est plus 243 89 75 15 851. Plus 243 89 75 15 851. Bakuzwanga na WhatsApp 24h sur 24h. Na Facebook bakuzwanga na Ernest Mungu. Et na YouTube, na Béni Dédié TV. OK. Béni Dédié TV, donc votre kolanda bongo pasteur Nabiso, pasteur Nabino, j'espère que vous CP na ndenge to sala émission Nabino parce que bino bolinga bongo. Boliba sinza mingi yembela biso ba sena nzambe te. Nabi ke na chaîne ba chrétien baza moi mingi to banso nzamba sungi donc nabi ke nzamba osunga pasteur pa boya te to bando yamba pasteur vraiment moi mingi sur ba sujet ebelé. Pasteur moi mot gentil, moi lipamboli pour na ba abonné na biso, il y a DML TV original. Comme il y a chaîne na biso. Oui, merci. Moi bambote no pe na batutu o balingaka o balandaka o. Ouais, Nzambe apambola bandeko nyonso oyo balandi biso partout bisika bo se retrouver. Tozane bandeli ane, c'est le moment to mikengele malade. Tozelaté na mois d'août, na mois de septembre et risque comme boulou. Mais ne bandeli déjà, c'est possible de contrôler parce que année ça divisé na 4 trimestres. Bando kengela vie non par rapport à ba trimestre. Mois de mars, toi aussi, c'est le premier trimestre. On est qui sont des andengeni. Avril, au côté d'andengeni. Avril, mai, juin. Juillet, au côté d'andengeni. Juillet, août, septembre. Octobre, au côté d'andengeni. Donc, tu mec un peu pour se contrôler. Tu tombes à ma casse, tu as battu ma casse, tu as kangamana nzambe,
mpe tozala plus na confiance ya biso moko na nzambe oyo tondimeli tokeba bilandalanda biyokayoka bimonamona kuna prophétie kuna délivrance kuna basalaka boye zala d'abord na confiance ya yo na nzambe na yo mpe luka ete molimo na nzambe nde aoriente yo esika nini okokende po ebele babongisi bomoi na bango kaka na banzela nzambe balandaki na nzela basali balandaki tika molimo akamba yo. Merci. Merci beaucoup. Tokomi vraiment na suka ya émission na bino obolingaka mingi et puis ça makabongo pa ya ngamuko et site ya mbombo autrement dit moi la copie ya munene le Kilimanjaro de la presse comme toujours tozaki bongo lelo na mosali na nzambe babi moto na nzambe soko sepeli benga na ba numéro o apesi wana okozwa ba réponse na ba question nyonso en fait pas prière azarana pour na ba ko prier pour na ba apesi ba programme église apesi pe adresse ce qui vraiment osa toucher vraiment ko hésiter te ya kape benga na la pesi mbote na bato nyonso o balingaka nga bato nyonso balandaki biso na sima caméra merveille babi merveille harmonie mobala mulai pe mwindu atika micro pe caméra na défaut na pesi mbote na base na nga mobimba ya Afrique du Sud na lingaka bino vraiment na tina bo continuer toujours ko aimer ko partager ba émission mingi ba commentaire na et ça la nga makasi et ça la nga bien moko et ça la kena vimba musala et qu'il est toujours liboso merci na ndenge bozo continuer ko pesa nga toujours ba conseil et que ça la vraiment bien et là ça ke bolingo ezali bonne fête na ba maman nyonso toza na mwana biso ya ba maman na to ba bien ba maman oyebi ke aza maman responsable ayebi eloko nini oyo nzamba chakati ne etant que moi si na pesi bino vraiment ba bonne fête na bino bo te pate moi o eza année eza moi na biso ya réflexion parce que tozala na moi kaka moko o batikela biso vraiment ba maman to fetaka mais to fetango na loyingiti to fetango na masanga te elamba sika to liputa sika elobi lote o ata ya kala wana ko repasser ngo bien o lati ngo kitoko déranger papa te mais yeba zala moi si ya maele ce sont l'essentiel dans l'essentiel de yango wana DMTV original tozaka na page Facebook tozaka na site web bino moko boyebi botala rapé côté kuna po evimbisa pe poto kandenge to kindaka là je dis encore un grand merci balobi Julie Castello mon poto ya tongo makasi babi mon poto vraiment ya tongo makasi partager ka émission parce que to bozo partager des émissions et ça la biso vraiment kitoko kande na lobate soki nzambe azongite to kokutana prochainement bisous bye.